Zalitangu batiki ndeko na bango sima na sima kuna bana tamba zonga ki précisément les places wana papa tala kabo bana bakendaki makolo punda me bazozonga siko na chare ya Mercedes ya bakasi makambo nini oyo baebsekete tokuta na propre mwana yo nani Joseph tala kuti bakado atindele bilamba makambo ndenge na ndenge ya moyo. Question ezali est-ce que biso na village na Bokolo bana bazali baza ko respecter ba papa na mama ko imba koko ke papa tiaka na zo swena yo ubie bana bazali ba ko mikutu ko benga na ba papa na mama loki ba kuna esala mara ususu te ba koko ni so na bakuma bando ba vina via bana ngo simba te balobi nini pona ni ba parana bango to ba modisa bango yango sikoyo ba parana bakuma bandoki yango sikoyo ba treta bakumi ko trete ba parana bango na ndenge moko mabe pona nini vina bango koma ebeba pona nini ba wa bebisa luzingula yo mwana oza ko gagner mena ko bozu oza ko zwa ba parana yo bazolala kana luando ngeke kuna mfula delix utaleka okana kutu ko tala bango te tala awa Joseph azuiso ya bandeko na ye meza ko ya azo préparer arrivage à papa na ye eza ko ya ba mususu pe na ye bi para na ye mama ou de papa so belle aso kipete papa lingaka kufa te papa wana kufi mama lingaka comme aveugle te mama comme aveugle mais tala mbongo azo simba kaso ko kata ko bon ko traiter faire traiter mama na ete awa tozali Joseph arobi mokonzi na ko yiko tala te nzala eza ko beta yo ko pe okomisinga mokonzi awa po na nini po nzala ezala te siko papa na ko ta vandi pe nzala ekoti kuna okotala ka papa na kufa mokonzi bisala nyonso liko sala Egypte na pesa ona yo nde azaki permission ba mususu pe na kato marote mwasi na lataka ba super waksona ne mama ne so kotali mataba na basa ngo pe so ba conseiller ka mibali na bango te we so ba teke soko lingi mobana na via mulai fo a ki pepe mama na ye bien awa tokomi na phase où Jacob na bana na ye na bankoko let na ye descendance nyonso asiku mso tobe ona émission o bankokole ya basi bankokolete ndio bali ba génération komi hapo matata pona ko calculer mais question ezali awa Joseph alobaka boya kaka bino kaka Ono zo swena bino ana ntanda ibo sayini bozonge na bango ba okyo ba isa izinkombo izinsusu bango nyoso yezilwandu nabantaba bango nyoso wala bezi bakabo oh come on now bango nyoso nzela Joseph tawa talika oh my god nona kansa kete papa kaka na bande kona boza ko ya mesiko na baba boy na bino ba ezi baba bonto na ba serviteur na bino ba ye so ina ba serviteur na bino ngo ba ke kwele ni oso ba memi ngo ba ke ba dani no so ba bota na bango deja ba Benjamin ba zayi pena basi na wana bana na bango susu ba bota lisusu na ba serviteur ba pasaka ba bilanga na bango to ba bibwele na bango tala kuluna e akawana Jesus Christ
lisusu na ba serviteur ba basaka ba bilanga na bango to ba bibwele na bango tala kuluna e akawana. Jesus Christ. Bible lobi ete sans compter ba nkokole na sans compter ba servante. Kaka lignée ya Léa, Rachel, qui est Benjamin kaka. Bila na Zipa ba serviteur na bango wana. 69 batu bayaki. Lord have mercy. Ozo compter ozoka. 66 batu na génération ya nani bayaki. Sikoyo na lobi 69 te, keba. Bible ta pesa ba nombre ba chiffre ba mingi to tsaka ngo kateme ba chiffre na ko yako yebisa mo ba ntoza ko ya. Comment toza objet to yeba qu'est-ce signifie 66? Joseph na bana na ye. Sambasi pasasi akunda Leya wapi? Na Hebron asi akunda Rachel wapi? Na balabala na Bethlehem. Me baonyos batikali moko akufaki azalaki te sauf bana mibale bakufaki bana na banza soki ya Simeon te ya Levi ubia Jida bana Jida kama mtakufulaki de bana tout le reste ya bana na bango na bankoko na bango moko azalaki bemba azalaki te na mabele ya Kanana mwana moko akufaki azalaki te na ebele ya Kanana Jacob akunda 3 batu kaka Rachel na nani na bana mibale ya bankoko na ye bana na banza ya Jida bango ni bazalaki vivant to compte ba serviteur te 66 kaka na makila ye moko Jacob akotaki na Egypte zwa nani Joseph 67 zwa bana mibale ya nani ya Joseph banani Manasa na Ephraim 69 raison naza kopesa bino chiffre oyo Bible lobi ete Jacob ntango akotaki na Egypte na age nini 30 Jacob Jacob akotaki na Egypte na age ya 100 nakopesa bino bachiffre 127 ans merci Jacob ntango akotaki na Egypte na 127 ans akotaki avec 70 bateaux Bible lobi yango mais si on a 70 wana Bible lobi ke ayaki avec 66 bateaux. Oh 66 plus 3 na pesio Joseph na bana na ye mibale 3 66 plus 3 est égal à combien 69 Bible lobi okotaki 70 un moko eza kozanga wana yango emission tokende kozwa reportant tokozonga tokoyeba mpona nini Bible ekosaka te awa toyoki Bible lobi ete bakotaki 70 na André ya Égypte et pourtant totali calcul na biso pesi 69 calcul na biso te ya Bible pesi 68 66 plus 3 69 eza kozanga un wana tozolandela un wana mpona nini mutu moko na kati na Égypte aza vivant ya momoi kasi toza kokoka koyeba te nani nduna nani wana Alléluia tobendi repo na biso awa parce que tomoni ete Jacob yeyo na mwana ye Joseph basali nini bakutani Alléluia tokende kozwa repo na biso okukuna mbataina kakigoni abona chele bodo nefuko yechele biko chebem kodero binama chineke mae biko dubem konwike yarifumanya biko dubem neje o biko dum nana ewo Jesus name Odumalala Jesus name Odumeje Jesus name Odumalala nani Jesus name